tozana mumbele na commune Limete na quartier Mumbele na banzi bino bande kwa poto boyebi to micro ya Congo lokolezo tambola kotuna ba papa ba mama ba préparatif ya fête ezali boni lelo ba kendo fête wapi na bandaku na bar bien na église to tuna papa mbote papa mbote mama na ngai journal lelo okosuka wapi na église na ndaku ou bien na terrasse. Bon journal lelo eza journée oyo nga pona ngai moko na préféré na vanda na ndaku na ndenge na nga na famille na ngai lobi ndeza jour na osepela okumisa tanzambe te abateli mbula mobimba bakiso isu mbula moko likola mbula moko okumisa nzambe wana te. Bon nakumisa nzambe na ndaku parce que nzamba za partout atana sa mai atana sa mabele nakumise na ndaku na la place okinde te. Et bon koilelo petit à quartier au kata morote. To katango trop mère depuis na bota mati lelo na 30 ans. Na katango trop. Na na temps katango te parce que décembre on a aussi 30 ans na na pina vélo te. Na zata ne logo te na na temps pas se la route. Mais la mouvement lobby mona ki ondeni. Mouvement lobby franchement na ki na mombele awa to aki kimia to ebi o ngai na ebi o elekiti. Pona nga mouvement ele na ngo bien. Tout on peut les lots à ndenge moko. Merci papa. C'est papa. Ah mboti. Journal lelo na omona ngo eza journée sengo. Eza le 31 décembre et sika ba tulelo ba kufaka na ba terrasse na ba veiller na banda ku dans to bomali wanza fort na romela journal lelo pona yo eza boni. Bon pona nga pena journée en tout cas na félicité na numéro 1 mokonza mboka raisi na oya salika mabeli ngaiza mboka batalibanda balinga te biso fete bien mais na feste na raisi numéro 1 asali ya mingi ndenge bundi balongi babomi pe bango en tout cas pour la biso la fete ana na oya ba fete ya bona ne to sepeli nyoso to sangisa odo ya kitoko match ya bien wo beta biso lisolo ngwa lobi o wan yo zolo bakeka isa bundi za kiboni bodol bande ko bazolanda biso bayo lobi to vandika boye mbutu to yo kaka RTNC a récupéré devant ba rebelle na rapport bakanyi mais da quelques minutes moura kwe ya sali musana e penado ele kaki bien to moni pe babibe mal en tout cas de félicitations ming na gouvernement mais elo na loba suka batika ba politique ya ba salela biso na mboko batika ka mutaka mbibiso azala kaka soki amoni ke tana ekoki a tikela bango pe ba sa tana bango mais félicitations vraiment mingi na rais oyo nazo mona awa musana oyo yango ozo sala na moni efuta ka yo savant ndengo ozo sala boy na moni otangi classe mais yo se retrouver a yo moni yango ça va ozo sala nini na moni de cho mona sira nga métier na nga est coordonné na travail yango parce que balobi tout nous sommes balobi yango ke aluka orozwana yango pe na beta libanga na sirage papa biso Zakari de alobaki qui connaît tout et le monte ya mabezala musala nyoso ya musala ya ona sala qui coordonner les sabana nanga en tout cas ils allaient bien fort na sepela makasi ne na travail resala nga pe un mot bien na zonga na mbongo na poche na somba radini na somba bodi nyoso félicitations kitoko merci. Mbote mama. Mbote mama. Moni awa to comme le 31 décembre jour angonde koki les jours J. Oyo le na pokwa to se retrouvera na ba terrasse, na ba bar, na veiller, na ndaku, ovaina papa ozome amwa kopo na yo, pona yo lelo journal lelo suka boni. En tout cas pona ngai journal lelo eza mukola kokumisa nzambe. Po nzambe oto bandine le 1er janvier. To suki na ye na le 31 décembre. Metala biso to komi lelo nzoto makasi lelo to kena to kumisi nzambe wana après ko kumisa nzambe wana lobi nde mwa secret muke na bana ko kende kotala ba famille na ndenge wana nde po na bonane o ndenge zoleka yo pe papa pe ba futi pe mbonge belé na moi bo préparer pe fête kitoko kaka bafuti te metala kaka il faut ko préparer kaka omoni bukolango ezaka mukole sengo ozana mbongo te il faut sepela kaka po ebele ba comité meta ke biso to komi en tout cas faut to sepela to kumisa nzambe la faut ko melata sikra mukie maman mpepa lobi yo mona kango boni en tout cas mpepa lobi netinga kutuna bima kite
Nangina bima kaka ko bimate me na nzambe yango na tolonga ki po biso RDC tolonga kaka na nzambe. Nzamba kaka liboso ya nyos. Merci maman. Mbote mbote boni pour la bafeti oyo. Pour la bafeti ezampiaka me to fete kaka. Neti biso to ya to somba ba brique to zo construire to monika fete yango marque me na ngolo nzambe to fete na biso. Na papa na chéri donc bomali wanza fort. Saka ba koto nde ba tie ba terrasse ba tie moi petit à quartier moi koi et puis ça va c'est bon. Problème ezaka vie to vivre. To sa nini on to mikanga na banda ko beto sa nini. To saka onyo c'est ça les marana. Ata moi 1 franc kaka. To satisfait banzoto na biso. Bango ba fete bien. Et bango biso ne to kufa na ndako. To fete kaka to ke ba ve to komela nyoso to sala. Na wapesaka bambote na papa na Divine dake mukishi na Divine na James na famille na Blandi Mayala na Veme ya Fanny Louisette Lukeba mwana poto a solo na Paris ba salam Aneta Mupanza mama na nga moko na poto na Paris et tout ces Mayala na semaine na nga moko ya bébé mama na Yana merci papa. Papa yo lobi boni. Na on yo ba question za yo ba réponse ya ngai. Fête yango yo. Siko préparatif na yo za boni. Non. Que fête lo na terrasse ou bien wapi ou bien na veille bien aux alanda kolali. To continue nous les premiers kotara na minuit. Donc to yebi batunyo ce que les pardon. Les 31 to fetara na l'église to kina prier tozo nsanen lo kumu epanza po ebele to na bango na minute ba comité mais biso ozi opportunité au kotane les 31 donc 0 heure biso na l'église fête ndeto fêter lobby donc bref c'est ça dans le petit à quartier na yo non maula na yo petit à na pointe petit à quartier na moi da Jésus au fungwama na moi da Yannick Manta Christian Bello. Donc j'ai déjà au fond mais to melane na ndenga ndako mais ya romela bien ça lobby pour après prière no confirmer que côté les premiers pour na ndenga côté finance papa ba futi bango mo ba mbongo ezakende te a j'ai mabe yo yebi mère to na kini oyebi ke ngu bébé tane lobby na ville donc ba père rebelle ba situation te mais na cadre ya boule zolozina to ba yaya mo ndambo zanga te na poche yango nde to fete nango mais ba père na biso afuti bango ta ba futi bango te yo yebi mboke ya bien te na lo bebele ndeni merci mama pesa mbote na bandeko na biso ba combattre baza na Londres na Paris na Belgique dans le monde à pesa biso ba combattre ya biso naza ko souhaiter ba meilleur ve na famille na nga mobimba na Canada et pa ya na nga Jules Robert na ya mami na souhaiter na Paris et pa ya papa bana na nga ex papa bana na ngai na papa ex bana itanga kombo na ya yoka Sezu Alexis na souhaiter na Bruxelles famille masikini mobimba Marthe masikini Tumba masikini na famille na nga moko famille Belo Frazi Belo Ngwanzu Belo Nicole Nelly Tele na bana na nga nyoso Sara koko na ngai Germa na pesi bango bambote bele ba meilleur ve Canada mobimba ba meilleur ve na bino Canada boyoki Chanel mayandu yo moko yoki toyoki papa ngalo bananga mingi te kama na célébrer le Roma Coco na sepela kaka bona staff Ngwanzu na pesi mama Nicole Mbote mama Belo Mbote famille tuka Mbote na suika ndengo na ba mingi te bon lobini pona ba combattre pona ba poto na pesi bango meilleur ve ya ibele kutu koleka kutu trop siko mupepa lobi omona ndenge nini kanga ke ngai nazale na kuta lezi ngona mona mama lokutana pona donc bakokala bango kate nasuika bongo merci papa mama la biso kata lisolo fete ngoyo to suka api na buta lelo fete ngoyo les jours du lelo église ndaku na papa ou bien yo mo ebika ba système bon
Na fête à lelo eza fin de l'année. Fête à lelo eza fin de l'année. D'abord, ndako nanga mobimba ko bana papa na bana nanga nyonso. Donc d'abord kokumisa Nzambe na ndenge abateli biso bana janvier ti na décembre. Po ebele ba mériter grâce wana te. To passer ouais butu na biso lelo to keveye ndako mobimba. Après to zonga yo yebika ndeza la makambo wangu. Mais na moi papa ba futa bango kitoko po na mo dernier ngo beti déjà o ndela lelo e bongo ya poko ezande nini e bongo ya lobby na tongo na kitoko zo bimisa tala ka ba congolaise wa ba lobela ngo lisusu te omoni ka conjoncture actuelle to mesana ngo donc to vivra ka bongo to mesana ngo. Merci. Na pesi mbote na Afo Maengo 15e arrondissement na Paris Yonde David Olito poani yote Fabrice Malita ba merve na lo basu nini bien bobo ebika bilo bala poto ba combattant to saka toujours sima la bino to kuta imbala sima bo cheka te bo zaparate to za mumbele na kati terrain mumbele bo zaparate na bongolo na quartier mumbele site ya moko congolokole www.congolokolenews.com site ya moko bo zaparate bo lukaso site te to na terrain siko to ke victoire na butwa lelo to kuta na bino na matonge na espace banakin na martyr na veillé pourquoi pas na triomphal to kuta na bino bo mona bino moto za mama Gidil na pesi mbote mama Gidil mutu azuba image oyo na pesi mbote na Patrick Nsala ende mutu monter ba image oyo to kuta embalasima. Merci.